Kaka qui ça Nabiso Kin et l'équipe partout KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout Kisasa et l'équipe partout Mikolo les abîmes pardon Jima c'est le raté et on a bien yo Jimmy Mukende où là bana Kin que bana jago zapper so écouter nango KNB tellement KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zapper te se écouter nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons forts. Mbote Bakinois et bienvenue na retro ya magazine na bino bo préféré Kinshasa na biso KNB. Mokolo ya lundi to laksaki bino ndenge nini bana bazonga ki classe. Magazine KNB toza awa na commune ya Gombe, précisément na grand marché. Pour on ça la constat na ndenge ba parents ba surtout qui ko sala ba achat na veille ya rentrée scolaire. Toujours le même lundi, to laksaki bino basi oyo baboya kamibe na bombali ya malewa me ba omo baza batali bosse ya osenga memelanga ya Jean memelanga tige. Bon appétit. Magazine KNB tukiti sur terrain pour nous recevoir na bakinois concernant basi oyo bapekisa mibali na bango kolia biloko ya balabala mais roka mweza ke omona mwasi soka bengi mobali ko mobali ebisi naza na terrasse nazo mela mwa moko ako se permettre ya kosenga mobali amemela ye tige amemela ye agent yango to ko tuna bakinois bebisa biso soki ya agent to pe tige eza na ngoma lewa te epe kama alewa kati ba a comprendre andete po biloko basi wana po biloko tout eselma na balabala ezaka malewa biloko tu ya kolia ezaka malewa isa tige epe kama malewa abati bango ba alia bango kama alewa onka po bango mo pe ba asenga pe tige pe epe kama alewa po soki yoza mama moboti ya solo na ndako okoki kolama biloko na ndako po malewa bakoma olama na caleçon bakoma olama na soutien bakoma olama biloko ya salite ekoki te mobali ya ndako alia malewa te alia nde biloko ya ndako po biloko ya ndako mama osala episi ya propre akolama biloko ya kitoko apesi mobali ayebi kosoigner mobali mais biloko malewa yango mibali bakima ya ndako akolinga susu abala mwasi ya ndako te ayebi mosala moko ya libala te baze basi ya balabala po mwasi ya libala asala bongo te il faut alesa mobali na lenge ya biloko ya propre baza ba hypocrite parce que tant oyo zo senga mobali ayela yo eloko na pe utika na balabala bon pona ngai mobali na nga soki neti akei na ye musala na o permettre soka yo kinzala mais aluka sika moko ya propre oyo ko pese maladie te eloko mo o eza classe sika mo boya moi bien eza classe moi ko dépenser moi 2000 3000 alliés et ça ngelo te parce que na yebi eza temps na ye ayoka kinzala fois lia jamais zonga suna ndako mais oya ndako ezali na wana o préparer na yebi na poko tanga oya il faut lia na ye na ndako
to pexé mais yo mo ozo senga tige tige pe salemi na balabala oza hypocrite la ki sa identité na yo ndengo zalaka boki on va kinoni va pesi ba point de vue na bango alors bino basi o bo pesa mi bali na bino bali ya malewa eza ngo mabete ko pesa mobali ya malewa te mais yo be moi si ko senga pe mobali aila biloko malewa te parce que tant yo pozo tinda ya ela ba tija ela ko ba nini eza déjà les tozo tinda pe akota malewa donc so li mobali na alia malewa te yo pe ko senga biloko malewa te Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya mardi to laksa kibino réaction ya ba kinois par rapport à reprise ya dialogue. Mikoleleki conférence épiscopale nationale au Congo 5 en sigle et ça qui point de presse pour nous rappeler na ba force vive nyonso ya république va se mettre autour d'une table pour intérêt à mboka pe basenga ki dialogue ezala inclusif parce que ceux qui est inclusif te bango ba ko suspendre participation na bango. Mais tout le monde que les travaux et le dialogue ils ont continué comme ça la makutu il faudra retenir que les assises wana et puis déjà 3 acquis. Acquis à liboso et ça que élection et que ça la mana délété il faut que ça la accord pour harmoniser le calendrier électoral. Yami balé et ça que président de la République a que se représenter l'issouté sinon 5 ans en opposition ba ko quitter dialogue. Yami Satou eza débat et élection nini toko bandanango de la base au sommet n'enge majorité à proposer qui eza déjà élagué car tout débat ezo salama sur les délais constitutionnels oyo eza directement lié na élection présidentielle donc toko bandana ba élection présidentielle yango tomituni na issue ya dialogue to s'attendre na nini ba accord politique ya harmonisation ya calendrier électoral p ya oyo ezoloba mate c'est-à-dire ndenge toko gérer mboka après ba assise wana ba acteur politique ya sika na période électorale oyo tokoki ko benga transition en quelque sorte parce que kota la ndenge makambo ezo kendele il faut ko pesa seni temps ya préparation ya calendrier électoral Kinshasa et l'équipe partout. Kaka mardi wana to laksa kibino réaction ya ba kinois par rapport ya lundi sans école oyo bandeko ya rassemblement va décréter. Kinshasa et l'équipe partout comme annoncé par le ministre il y a enseignement primaire et secondaire rentrée scolaire année 2016-2017 et zalaki effective na ville ya Kinshasa KNB kitaki na lycée Movendana institut francophone pona kota la ndenge bana classe bazongi boyo kanenge ba professeur balobi na micro ya KNB. Rentrée scolaire ezalaki prévu le 5 septembre lelo bon biso balaki citoyen mais tomoni bana baye ka muke lelo alors yango wana biso balaki c'est comme toyebi ke za mukolo na biso kozonga biso toye tozana misala na biso ezala biso moko balaki c'est ça biso passe na yebite bon tokoki koloba nini mais bato oyo bazwaki likanske non so soki ndenge nini soki ndenge nini wana eza ba erreur parce que bango pe batanga je crois bien pe na série na bango ezalaka boyete biso toye na musala pour que to remplir tâche na biso to sengi na baboti ko bazo traîner encore balingi kotinda bana te ba faciliter biso musala parce que nombre de jours et enseignement ils a bien calculé pour permettre que to comme na prévision tina suka or ba jour bango bandi ko longola biso déjà ça risque de perturber déroulement annuel na biso mbuloyo rentrée ezali lelo les 5 nous avons une école qui dans la classe au moins quelques bana baza déjà voilà qui se peut bazali pour na parents ou bombina bana ndaku to senga na bango ba tinda bana nous savons que temps est dur mais avec le peu le minimum on va même matériel cahier tout ça. Bolandi ndenge rentrée scolaire et salami na lycée Movendana institut francophone malgré ba difficulté mais ba parents bazako se sacrifier pour na bana na bango batanga Kinshasa et l'équipe partout. Toujours le même mardi to laksa kibino réaction ya ba kinois par rapport à recouvrement forcé à SNEL.
Kinshasa et l'équipe partout, tous dans la commune ya Kasavu, Buna avenue Popo Kabaka, précisément dans le quartier Lodja. Et si katoko kosolana bakinoa par rapport à slogan au SNEL abimisi, au footité to kati bakinoa ba répondre est-ce que vraiment vous avez le droit ya kokata bango courant? On a bazana droit à temps qui était vraiment batika slogan wana bakosa l'erreur te na kokata courant parce que biso d'abord to foota ka courant cher. Bapaya bazozo wa courant na biso bazo footer la bon muke. Biso tozo futa ngo cher et puis consommation na biso eza muke tozo consommer courant muke de l'estage eleki batika biloko wana na 30 jours lem so tokyo za na courant kaka 5 jours ou bien moi mobimba pe courant za na ngote mais siko l'air ya koya po aluka aye kotikela nga facture na kofuta ngo na condition ya nini puisque nga na seli courant lem so na selelité lem so na moyeza et banda tongo ti 13h et kenango mais ti butu mobimba bwana courante lobi pe bolamu ki bwana ngote ata yo moko ndeko na kofuta SNEL ndeni. SNEL étant une société comme la société nyonso bala na dona bon que mutu nyonso ndenga zawana a consommer courant na bango a futi pe mais au cas où a consommer courant te bon wente que comme muibi en quelque sorte parce qu'on ne paye que ce qu'on a consommé. Et là, il y a des gens qui ont SNEL a un service technique puisque le matériel est belé comme le câble et baby. Mais si c'est pour remplacer ça, alors le cas de fournir courant à quantité aux populations zolingate, il y a un procédé dans le recouvrement pour moyen foutre malamu exact. Moutago ko futa malamu na seule condition soki ezaka zozwa courant na temps plein comme il faut na moment na zali redevable na SNEL ko ka solder ba facture na ye ngana loba slogan oyo SNEL alobi ke ofuti te tokati eza na bato baza mitema mabelo kwa bato SNEL te mais bato SNEL na ebite soki penda matata mponyo azotala atalaka penza boye ke alandelaka ba PDG wana po azoboya kolongole pona ni SNEL musala mabe baza mitema d'abord mabe boyokine bakinoa ba répondre na micro ya KNB alors le retour senga juste na bajon ya SNEL il faut que ça musala bino malamu c'est bien bon bolo baké bo futite bo kati mais ceux qui population azali ko consommer produit na binoté vraiment kozala pasi azo courage wana azo plaisir ya kozamba on a un peu pour en refuta parce que azali ko bénéficier na lokoté en tout cas so bozo sa malamu musala bino bazali ko consommer courant la bino du 1er au 30 en tout cas ba ozana bonne volonté wana ya ko futa bino Kinshasa et l'équipe partout. Mercredi to l'accès qui bino ndenge ba kino ba réagissa qui par rapport à ba famille oyo ba comment contenir compte ya ba titre académique ya bana na bango avant ya ko balisa bango. Ça moi neza au préparer venir na eza ka te rouler à partir d'autres mi basi mingi ba komi ko tula po ya nini parents o exagérer fartir bongo te o tulisa mwana yo o ko lela pe mwana na façon mususu na ndenge mususu meza ka te o na ndinga fartir fo na tsaka prix ebele kaka po kaka mwana asa licencié siko mwana o atangi te le so ba parents mobali aye abala he fartir bo tsiko moins cher po nini atangi te eza bongo te ba parents o basala bongo ko exagérer fartir balanda po na selon ya étude ya mwana ki o asali licence asali aza gradué aza licencié eza bon to apna ko se ba parents basala bon eza bongo te batika vie actuelle eza problème asymétrie donc tant yo sali flèche d'aller flèche retour pe ekozala voilà la raison lelo biso bana mibali tozo souffrir bande kona biso mibali o baza prête à marier bazo souffrir c'est parce que ezaki na papa moko batangisa ki mwana na ye il croyait que azo investir na mwana mais ce qui réellement ko investir na mwana c'est bien penser moko ya malamu mais ko penser te mbongo nyonso zo bimisa po na mwana no ya mwasi eza po ozongisa ngo na dot non wana aza su mwana na yote aza marchandise po na ngana ko lo mariage d'abord eza symbole eza amour mariage d'autres est un symbole. Ce n'est pas des milliers, des millions de dollars oeko fandi salibala ti. Oeko fandi salibala eza nini bizaleli nanu ya mwana oyo yo scolarisé. Est-ce que ko fanda na libala ou bien yo ko senga ba facture ebele pourvu que mwana kelelo lobi azongeli yo. Pour moi
makambo ya dot wana yebisi ngai eloko moko te. Ngai parent nde naza na devoir ya supporter mwana na ngai na niveau d'étude. Ba parents on bazosala makambo wana batika ngai naza na bana basi naza na bana mibali. Soki ngai nasali pona yanga ya mwasi ebongo ya mobali. Eza kitoko te ba parents nde bazosala ndenge wana. Biso babalelaki biso bongo te. Ezali mobali amour nzambe apesaki ye. Soki kaka amoni ke wana ya ngai en tout cas akokena ba parents para ko sepela ke mwana ba kolongola ye akokata kaka muke tango ya biso wana batika kosala biloko ndenge wana senga doti muke pona nini tata sepela po ba kolongola yo en charge. Toujours le même mercredi, ba reporter ya magazine Nabino bakitaki na terrain pona kosola na papa Makaya. Nzambe mwana mubali oyu na pesi voyage nye kati ya maboku na yo kulongwa kaka esika za kuzwa avion akenda mata akenda pu nzambe zala na ye azala kisuka te nzambe azala kisuka te me azala mutu tango kukoma na mboka wana ata malili zali nzambe abima bamona ye kopo anitala eza nzonzinga eza ena okande mona batroupe na biso tozalaka nango omonde so tosangani tokoma ebele bamobenga yango nzonzingi me nzonzingi mpe yango mabe te eza yango selo filme moto asali filme na ye asali casting amonte na capacité moto akosalanga role ya directeur oyo bie ya domestique oyo papa Makaya obie papa Ntsaka donc bato oyo basalaka bongo landela omona ye moko akenda koluka producteur po akeluka producteur est-ce que producteur azona valeur comment mais tant yo fandi ya sali casting na bengi yo tanga ya vo yo sala musala boyo wana caché na ye azo apesi mbongo na o bon na minute on nzonzingela na osute po nzonzinge kufa tango nzonzinge zalaki nde sava ba doit se retrouver mais siko musala se beba oh yo ana kishasa te e mambo lega na poto te ke baboya ba artiste nyonso musala pendeza ndenge zalaki susute na banfoire bano baye na 16 bayebi na bango eloko baosala te azosala nini aluka nini bakoti na musala eloko ta mosusu kozula $1000 ye bapesi ta mosusu $100 me loko ayaki ne moto anda osimba ni batelefone ya acteur ye mpe mama komi acteur aosutukila da $100 alors bato mpe susu basala musango baproducteur bakona baona idéologie wana epuis ke bana yango susu bakomisi bato mosusu mpe baproducteur moto wana mona aza ne producteur te me bango bakomisi producteur ya ko edenga basali film na bakebi ya ndoko swa wiliki santu memelanga na poto kende kotekela ngai tango wiliki santu okende na poto kuna soki nani ayebi ne musala wana te ya kozwaka luki bato asalaka te ya azwa bana moko boye na peseki bango $500 basali nga film entre temps ye producteur wana poto ayobisa tanso ba 5000 na ye ba 6000 mo azu produit moko boye bapesi ye na $500 je baby jeudi tosolaki na bapapa bayebisa biso soki bakoki kopesa mwana ye ya mwasi bisi tina age nini. Kinshasa eleki partout, magazine Nabino toza na commune ya Kasavubu, précisément na direction Force Chaba. Esika toyo kosola na bakinoa bapesa biso ba point de vue na bango bapesa biso soki papa yo koki kotika kopesa mwana na yo bizu na munoko na age nini. Boyo ka bango ndenge bapesa ba point de vue na bango. Que papa la botu mwana mwasi apesa ba bizu na munoko. Eza permité pona biso ba Afrika. Et wana eza makambo mususu. Wana soko komi makambo paita ba science sécurité o baso kotaka. Pour les tout mwana mboka o munaka papa wana aza bien ote bolingo na po mundele ndenga za wana bakoza na famille bana basi baza wana mwasi za na bana bali baza ba ko taper la douche ensemble pe tout na plage ba soko pona biso ba Africain eza bien te. Jamais akoki kopesa bizu na munoko po soka pesa bizu na munoko seki komi makambo mususu pona biso ba Africain makambo ne zalaka te po papa oboti mwana na opesa ka bizu na munoko eza bien te to mwana koli
esalama te likambo wana ekosalama te loba na matama sava neti bambote oyo bapesaka na matama wana eza likambo te me na munoko wana elingi koloba nini munoko eza mabe ekoki kosalama te nalobi mpo na bato nyonso te mpo na ngai selon respect naza nango mpo na mwana ngai nakoki kosukisa l'âge ya 12 ans mpo au-delà ya 12 ans déjà fille azofungwama akomi na makanisi mosusu soki oleki âge wana ozokontinua kaka kopesa mwana o bizu mbala mosusu mwana kozalaki papa aza na makanisi mosusu epai na ngai papa pe de même mwana o ndenge aboyaka te bizu donki alingaka peut-être tosala ye likambo boye omona kaka papa profite na faiblesse wana jour moko ameli maki na ye moko eza normal mama aza mwana na ngai nakochange ye akoma mama na ye te aza kaka mwana na ngai toza na ye na ndako tozoyamba ye na ndako tozosepela na ye na ndako nakotika te eza inceste te pa mobile na ye na 40 soki naza na bomo ya ye akuti ngai boye nakomi deja koka aye ayambi ngai papa ayambi ngai apesi ngai bijou napesi ye bijou boyoki bango ndenge bapesi ba point de vue na bango alors il faut qu'on retenir que biso tozali ba africain en tout cas ma mususu epa na biso ba africain ezalaka permis te epa ba occidentaux ekoki ko se comprendre papa tina âge moko ya mokolo âge avancé ekoki kopesa mwana na ye bizu mais epa na biso ba africain en tout cas eloko wana ekoki kozala vraiment acceptable te Kinshasa eleki partout. Toujours le même jeudi, to sola qui paye les sous na ba maman ba ebisa biso so ki lelo apprendre que moi na yo abimaka na mobile na yo réaction na yo kozala ni. Félicien est bien la camerounaise. Kinshasa et l'équipe partout, le magazine a bien entendu sous ce solo na ba kinoa comme d'habitude ba ebisa biso. So ki lelo maman découvrir que mobile na yo o va na rane na ndako moko azo bimana mwana o bino bobota bino mibale oko réagir ndenge nini. Dans la vie nangako oza musika po sa bomi ngai tanga mwana vie na avenir na ye et c'est Koufi. Donc moi na biso na récupérer comment mais pour na papa nanu oza na bongo pour na mwana tana otika mais na lukana récupérer pas zakaya ngai. Nako réagir pe ka lokwa mwana nzambe. Na oza apprécier te que non soit na silingila mwana to mobali. Pour acte on est ça acte normal te faut comprendre nous ça acte spirituel faut na prier na regarder situation na ndako na ngai na récupérer moi na récupérer mobile na luki basala nzambe ba aider sur la situation c'est tout. Bon na ba mama mususu akobo m'appelle libala pour moi na ça déjà ndoki pour bi papa o ya boti yo ki no bimana les sociétés da ki moteur mabe ça moi na moza sorcier face à musika na biso face à moi na mabe mwana oyo bilisi na mukili akoma mwasi na yo obalukela ye ezaki ndoki fona tinde musika po basi baza libanda poni koluka libanda te oke lingaka mwana oyo boti ezala te bon mwasi oyo botaki na ye azala nani ndeko no ubie mwana mutu mususu ezala ndeko mwana ezala te pona ngapela so tata mobali anga ya bimina mwana ye mwana nga na botya koma mbanda na nga na yo tata na ko bomo pe na bomi yoti boyoki ndenge bakina ba répondre na micro ya KNB en tout cas ce qui kawane comme lieu maman de préférence il faut d'abord aux ana maîtrise de soi to boité et ça situation ya passer au ça là parce que quoi affecter peut même famille na yo en tout cas mais il faut d'abord qu'aux ana maîtrise de soi au solo na papa au solo li pena mwana en tout cas pour trouver solution à l'amiable Kinshasa et l'équipe partout. Vendredi, tu proposé Kibino ba pasteur ou ba bêta conforme à solo. Na histoire ya l'église de réveil na RDC to mona pe tozo continuer komona basali ya nzambe oyo balataka forme pe bandimi basepelaka na bango makasi. Na enquête to sali sur Facebook pona ko tuna ba pasteur to basali ya nzambe nini balataka forme makasi. Ya liboso archibishop Courtino Fernando avant bakangaye azalaki kolata kitoko cher pe ba griffe ya solo. Après tozui Denis Lesi oyo kutu tilelo tomonaka ba photo ya garde-robe na ye na ba réseaux sociaux. Jean Bosco Kindomba ya sans précier à travers ka veste ya taille ya solo avec bretelle pe ya rataka chaussure te. Makambu yango esalaki ndeti epemaki ma génération ya mikolo yo batombo kisi yango mabe.
Prophète Dodo Kamba abetaka forme makasi pe ayebi classement ki pe atomoki na ba relax ba couleur ezwaka. Prophète neye masikate na ye kutu mwana poto ya kala alataka cher ba pièces rares pe ndenge kaka savane de pichu apesa guna kroko ye asepelisaka ba chrétien na Weston. Joël Francis Tantou ye balobi azalaka propre me mikolo yo azokota ba maison d'habillement ya solo po azala na rayon. ACK génération ya liboso tokoloba te me mutu asimbi bendele ya forme eza vraiment l'évangéliste et le très valable trésor mukuna tala ye bien arataka nkoma te na nzoto. Basoni Kafuta, Badadi, Diama Kalonji, na Léopold Mutombo, bango tout batu ya classique. Mais Moïse Mbiye ya cité Bethel selon Basser abundaka bien na relax. Dayo Samuel, Baraka Mogisho, Pasteur Atoms, Roland Dalona, Marcelin Tounansi. Bango babetaka biloko ya Turquie ya solo. Pona banena ba veste ya couleur, Pasteur Godin Poina Walo Mutsenga bakanga. Enquête ezo continue, Kinshasa et l'équipe partout. Kaka vendredi wana to proposa kibino actualité oyo domina ki na Facebook. Banda actu Facebook ya lelo na communiqué de presse ya facilitateur Edem Kojo plénière ya le 8 septembre 2016 na dialogue et portaki sur présentation ya mission d'audit ya fichier électoral ya 2015 ya organisation internationale ya francophonie et salaki sur fiabilisation ya fichier électoral représentant ya organisation internationale ya francophonie ya salaki proposition misatu qu'on garde fichier électoral il y a 2011, qu'on révisait partiellement puis qu'on refondre totalement en 10 mois et demi. Seni côté nae a proposé na plénière ndenge nini ba élection yango et Kobanda. Kobanda na provincial pe local si mana ba gouverneur, ba sénateur pour na kosuki sa na présidentiel na députation nationale. Yami balé présidentiel, législatif, provincial na local. Yami satu présidentiel, députation nationale, provincial na local le même jour si mana ba indirect. Majorité à l'ingito banana local mais opposition à boyi yango tina suka. Plénière ya lobby ezalaki essentiellement basé sur audition ya ba ministre et gouvernement, ministre et justice à lobby que plus de 100 prisonniers bazobima. Ministre et communication DP a annoncé que karaté ba télévision na ba rédaction et kangama bazo fungola. Tout contrairement, il y a Oyo comme modérateur Vital Kamerhe à Lobaki sur la télévision, il y a Lubumbashi, la propriétaire Yanyota TV a publié l'autre, il y a président, il y a CESAC, Christophe Tito Nombi Oyo, a Sengaki na ministre et à tutelle à Fongola, Nyota TV depuis le 12 avril 2016. Nyota a Futa Nyonso depuis janvier. Ba récit à l'appui, donc pour la description, ba Bomamoto. Photo moko zo la buzz makasi na Facebook facilitateur Edem Kojo alata toge misusu balobi asala kiteuse misusu balobi que eza na kati na ndaku ya nzambe na bango. Photo mususu ya buzz makasi ezali famille Arnold Mbala 33 ans étudiant na mwasi na ye Jeanne baza ba chômeur mena bana 8. Après kouta na ye France, awa na Angleterre ba pesa ki esika na hôtel na 3 chambres. A posté photo oyo bazo senga ndaku ya 6 chambres azo sala ba étude ya ki infirmier. Oyo soki azalaki demulu mais Arnold Mbala 8 enfants ata kutu mango ya yango na mboka ya batu boete wana ba internet nde bazoloba mais na kotala lisusu mwasi na ye on dirait azozela mupaya. Actu Facebook ya KNB ezobimisa bango nyonso kala makasi vraiment Bokolanda. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya samedi to laksaki bino match amical Oyo FC Dijak et Betakina Nord Sport. Impression dans les alices, tout ça a toujours essayé et comme ça l'évaluation, il y a pratiquement saison, il y a préparation équipe et impression dans les alices satisfaisant parce que par rapport à l'équipe Ototo Betanango Lelo, Bazan a expérience, Bazan a déjà aguerri, va bêter quand même la compétition à Libanda. Et par rapport à Bisso, recrutement au Sala, et certains joueurs aujourd'hui, Bazan a normalement expérience sur la terre, mais
Il semble commencer à être à la hauteur par rapport à Banya Bango et puis voilà quoi, régime est presque uniforme et impressionnant, est vraiment satisfaisant. Bon, je crois qu'il suffit de voir quand même Ndenge Bapole va se comporter dans le terrain, donc moral les a vraiment au beau fixe. Et comme je dis, il nous reste encore quelques matchs amicaux à Komeka au Beta, mais dans l'ensemble, je crois que ça va. Les supporters FC Dijak, d'abord, on a remercié Bango pour le soutien pour la saison où et que tout le monde a Bango sous davantage, soutien en moral, et ça l'ira toujours bien. Et que cette fois-ci, par rapport à classement qui dans la saison passée, Tokozo, ça l'a effort à améliorer pour tous, ça vraiment parmi les carrés il y a championnat autour de la saison autour. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez toujours copier ça dans le magazine Nabino. Il y a le lot comme la souka. Tokutani bongo lobby. Na Julie Biuma pour la numéro Sika Kinshasa et l'équipe partie. À travers la flamme par la com, devenons forts.